passion ngande kono nazana. Non koka même pas kolia, même pas ko se maquiller. Même pas ko sala boye li kwa mwananga. Li sunanga moko. Docteur aibisanga ke no bota kalisusu. Ma chérie, na yebi. Docteur aloba nanga ke ngai na kozwa kalisusu zenite. Ma chérie. Nyonso wana nga na yebi na ngai. Olingo apprendre, ozana eloko ko apprendre ngai te. Na hôpital nazala na yo. Nyonso se passé na misu na ngai. Yaya aza mwana. Autika koleka biso mutu te. Tokoyeba ka ndenge ya okitisa ye. Est-ce que vous comprenez que à comment côté terre, est-ce que vous imaginer na mukile se bébé nangonde tout ça. Hein? Aza na wapi? Na minute de to loba ngana osko na minute aza wapi? Depuis bimé lobby. Quoi? Depuis bimé lobby. Mais non! Ngako nazo kanisa ke non abimaki banda tongo ti 20h azongi non te donc Joseph sanga ke abimaki depuis lobby. Téléphone est sonné. Oyambate. Na sanini na mi boma. Charité non mon chérie. Mi boma pour la chercher là. Non, ne t'en faites pas ma chérie. Non, kuta na charité. Est-ce que Ebi Kayoka anga peta er moko ata komine mutu likolo mais nazaka loko tant que maman so na vandise na lobine likambu azala pe na moi dureté. Ma chérie, aide-moi. Sois calme. Aide-moi s'il te plaît. Je sais. Aide-moi pour nous kufa. Na kokufa. Charité on réalise en côté. Charité on comprendre té. Charité on comprendre té que maman kufa. T'as lycée ma chérie, s'il te plaît. Sois calme ma chérie. Non, écoute na charité. Hein? Et c'est normal té? Hein? Ngana bali, ozana posanga na bala na kinako ngofana nda kwa libala. Mama na vana nda kwa libala za kimia té. Nous avons télé kazumu on a azanani. Faut se konzanga na ndaku na nga mama. Et quoi si na mayele, si ngama na zona dindise na bulu. Tona bomaye mama. Kolamba ngai moko. Misala nyonso ndo kokaka nga moko. Donc si on poser question, réponse ko yandula yo. Ata mona mbanda bongo te. Eh maman, n'habite nini ngo nini maman, mais quand on ko sunga nga mona pona ko kala nga ndo ka ba te so tina bo mana ba na sunga na pa biso. Yo ya ki jengo ya normalite. Yo bo mali bali kolona moto mosusu. Poli kolona enkana ya Juma, yango wana yo joli ngo bo mali bala na yo. Ozala lokola mongala tebe mponi mwana na ngevi. Hein? Ye mwana mwasi wana azotinda ka yolambela ka ye biloko. Otokela ka ye ba mai. Ye moka yana maboko na yeka ko sala musala wana. Yo ya boy na ye. Si yo yali mwasi ya na ye. Ozo mwasi ya na ye. Atosa yolo lenga ya tosaka ndeko na ye wana ya mobali Juma. E yala kate sika ye Juma zolo bani. Maman, allo banini. Soko pesi ka rapport au savant na bombisa. Savant ko bombisa. Savant ko bombisa timo kolonini. Soka fandi makolo ka boy. Ante makonda ko na yo moko aju ate makolo boy. Mama, okopangusa ka ngo pangusi nda. Ka kontina mapapa na yena ka tenda. Akokota. Ndo sokola. Mama, akokota. Efe, o yamo ngala mwana na ngai. Na sokola yo na mkuwa monkombo so. Tango na bonti yo na mateni yo. Na ti yo wana na kamati na tindi mama loba. Epa mkana na ngai ya bonumba ya na mboka. Na bi yaya tindi na ngai mkuwa monkombo so na boti mwana mwasi na sokola yana mkuwa monkombo so kama tamankaso mama yake ko sokola biso. Pesika yaya tindeli ngai mkuwa monkombo so na sokoli yo pe moto. Mama muninga na yo mwana mwasa zo mono yo zo masa yo. Le bina ngabongo le bina ngabongo. Wa bebisi yana libana ngapa de casse kanani. Bon nani mama? Mama nani? Ayakine loko. Mama Malembe. Ayakine loko. Moses Moïse Timantiemi na kitambo na velodrome. Aya balanga. Nana benga na ki. Ayakine loko. Mama ayakine loko. Fanya Londres. Ngana bana poto. Yo bi bandeko ngana ya elle artiste ya kana Londres te. Ngana ya na bandeko bele na poto. Elle est artiste ya mwana poto ya ntongo mwana Londres ya ntongo. Ngana ko banga mwana wana. Sikonde no zo sidi na libala ana. Yo bako chambu na bina sepela. Hein? Mama ocho ngangela ngai mama na yo na vandi. Pesika yo eve yo telemo jongangela. No benga akoma mbo. Yo eve ngai moto na boti yo soki kombo na yo na boti yo na gangeli. Na bonduma na yo mi pesi komo noile moindo. Sika eve. Yo finga mandumbana. Ya ngono kimse mi balo pesa pa. Na yebisa yo.
omoni yo kamati ngai mama na yo botaka te po soki yo kamataki ngai mama na yo botaka mwana muyabu te omoni lopango oyo jo omona evi ngana ya botaka bo matata na yo mpona lopango oyo te ngai nani mama tata bokola yo yende maya te atilaka ngai monoko akota na mabele te mama soki ezalaki tata abotanga nanga na balukeli lokola ezalaki tata moboko atikelanga lopango ya moke yo koka ngai te sika ngai botaka na bomba mo yo mwana na ngai oyebi te bandeko na yende yango na joloba na yo bandeko na yende bayeki kotia botaka tikela biso masele na biso tikela biso masele yo na ya yende bobo parcelle biso tikela bino masele mankana na yeba yawa balandana te singa molombo te mama bombaka pe okaka soni mama bomboke musika ngai na ya miso makasi na ya mongala na botoma mongala pe na kokufa mongala ndenge mobutu akufi ya na ngai mobutu akufa kai kufaki mongala akufaki te mokongo akufaki moluba te akufaki motwaili te akufaki mongala mama yango wana yala miso makasi mwana na ngai likambo te lokola yo lobi na ngai yende kona juma wana azotia yo mala azotia yo à l'aise na libala na yo azotanga à l'aise mal à l'aise yetia yo kaka l'aise ngai na boyi te atia yo à l'aise yo kopesi ngai déjà la pole lokola yo popesa ka mobile na yo la pole alingaka baka sava yo lokola bango ya bato na lokota bango batanga bakasi nga lokola tanga kasi te likambo te tikela ngai mama na yo makambo wana kolobo te kotonisa yepe te kongangela yepe te tikela ngai moko makambo wana na 16 na kamati yango na 16 na ngai na boti mwana na ngai mutaki nikosakana na ngai mwana ngai na kufi te En tout cas, nayebi te yaya. Mama nini oyo bino bomoni alinga abonner à mwana na te azoluka toujours malheur pour la mwana na ye. Oza ba camarade nayebi te conseil ni bo pesa na. Azoyokelanga te pourquoi? Na sali nyonso o mama salaka pour na mwana na ye. Mais Chacha en comprendre te. Chacha comment vivre na bachel. Bateau Chacha zo vivre na bango ba mériter te na Chacha. Chacha zo yokanga te bandeko. Na vandisi mwana tant qu'une mère. Na conseiller na bisi non au moni nzelo o apprenti wa neza malamu te. Chacha ne veut plus me comprendre. Chacha zo comprendre ngate. Il y a un adage qui dit hein. Moboti oyo avandi amonaka musika oyo ata muto atelemi yo mwana telemi okomona te. Cela veut dire quoi? Nzela oyo apprenti misu na ngai ya bon mama emoni keza malamu te bana ngai na pesa moninga na bino conseil azo comprendre ngate. Vous voulez que je fasse quoi? Nazo te ya mwana nde mama nyonso ateya. Mais nazo mona c'est comme son Dieu Chacha zo comprendre te nazo luka bonheur na ye et naza wana te pona na mbete ye non asaka lisu moko. Chacha c'est ma vie. Ayebi combien te na se sacrifier pour Chacha za la Chacha. Yangwana se bomoninga bana nga na ekoluka bino pona yebi boza ba meilleur ami na heureusement pe na yokuta Andy awa en tout cas ça m'a beaucoup soulagé. Yangwana na yebo meka un peu ko conseiller votre ami. Botika ya ko ya na eperdement tazo kende na eperdement ba pasi na baza ba genre na été Chacha koki ko vivre na bato bongo te s'il vous plaît comprenez-moi. Je fais ça parce que je suis une mère. Oh. Tu vois maman. Biso lokwa ba ninga malamu. 6000 azana na yebi. To vanda na muninga na biso tozo conseiller ye chaque fois. Ndeti lelo toza na réunion tina 14h toza na réunion. Ti siko se présenter te. Combien de fois tozo lobane à propos ya irresponsabilité ozo se manifester na ebité mbongo ka tonini. Po biso pe to meki oloba ndeti nga mama na lobaka
parce que lobby soki bato bazopointe misapi na nzela directement biso nyonso tozokota na même sac bazotisa biso directement na sac moko wana mama mais toyebi te aokende na folie wana wapi basi mon frère s'engager na motu moko so de joza na ye s'engager na ye c'est tout ololandaka basi wana na endumba wana à chaque fois mama tozoloba mais lokwa baninga malamu toza wana kaka mpona kozongisa ke na nzela azonga na droit schéma parce que soko vi ya basi ebele mama ebele bakotela mabele pe ebele bazokotela ngo mabele mais onga na moni mama eza ko soutenir ye un peu na mabondeli ko pesa no kana ye et pas basala nzambe bakota na likambo po jusque là na ebité eza milieu mabeto nini 6000 ayebi aza témoin makamu nyonso aza témoin makamu nyonso mama 6000 to sioza wana conseil nini opesa moninga na yo bon siko à chaque fois soit nazolobe comme alokwa na komi ko emmerder c'est ça or que na oluka toujours bonheur je cherche toujours le bonheur de mon fils maman omoni olobi lisese moko wana esalinga bien mais kaka bamikolo mosusu balobi soko ozotimola mabulu na mboka otimola yango molai te puisque bana mike soki bazindi ezaka problème na bino bamikolo mama ngai oyebi bien na shasha nayaka na ndako nakoya kokuta biloko ya shasha na lie ozosala nyonso osalaka na shasha ozosala na ngai opesanga confiance oloba 6000 nayebi ndenge bobandi na shasha banda na école primaire ti toke na bahumanité lelo biso yeyo toza ensemble na shasha cadre en plus oui ofélicitaka ngai lelo ntango ozomona oye na ndako na ngai okuti ndako eza kovanda boye ozofélicite nga quelque part na félicitako déjà mon fils puisque nayebi boza bacadre siko cadre il faut azala na mutu ya malamu yango wana oui maman mon souci c'est ça oui maman chacha tokopesa conseil mabe jamais andi alobia toza na réunion banda toanda ozela ye azoya te nga kutu na kamwe andi na kamwe ke noki porte leli nandima kutu te ke ekozala yo mama mais ntango okotinga bi oh mama yo otala ngai mais quelque part ntango navani na bino mama akoyepa na nga pamba te so mama ye boye nasa motema na biseke eza mpona problème ya chacha puisque naotalisa wana kuta mama yo yebi chacha azaka su camarade te chacha aza nteko mama oza mama oboti biso mama tokolinga te lelo yo omona pasi mpona biso en tout cas merci maman en tout cas na nyonso olobi toyoki lokwa toza ana andi tozela ye er nyonso aokoma ata komi awa te lelo aye te biso tosa tout oluka chacha Charité. Charité. Oui, maman, je t'écoute. Est-ce que je peux te parler? Je suis en train de travailler là. Je vais te parler. Attends que je finisse. Charité. Maman. Tu sais, on est en quelle heure? Nous sommes en quelle heure? Tu regardes? Je vais te parler. Mais maman, je travaille là. Je la disconviens pas. C'est très important. Ok, c'est bon. Vas-y, je t'écoute. Charité. Nazo déplorer un comportement. Ça ne me plaît pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ces derniers temps, on zozonga tard. Tu fais qu'elle rentre tard. Raison non économique kaka musala. Siko yebisanga papa. La place aux alelo. Ozobosa ke place aux yosa nango lelo. Ngande nazaki lobi. Soki na tika, c'est suite à santé. Et puis yo, santé nanga, o s'occuper nango te. Ezako s'intéresser yo te. O yo préféré, ezaka ba plaisir aux ozo ailleurs. Tu oublies même ta maman. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi un peu. Mais attends, pourquoi tu me dis tout ça?
Parce qu'il n'a sentir vide. Vide, tu ne pars. Mais maman, tu m'as donné une lourde charge dans l'entreprise. Et je travaille nuit et jour. Je ne travaille seulement, maman. Ce sont les boulots. Toi, tu n'es pas là, toi, tu ne travailles pas par rapport à raison de santé. Non, donc, médecin, c'est que vous avez repos. Mais maman, ce n'a remplacé que c'est pour travailler. C'est pas qu'il n'a quoi cette entreprise. Dans cette entreprise, pour relever encore le défi. Et ça, défi à relever. Toi-même, tu me produis des conseils souvent, ça ne pas de G. Il faut bosser dire. Et voilà pourquoi je suis là en train de bosser. Tu me parles que tu te sens seule. Maman, je ne t'ai pas laissé. Cela veut dire que tu as abandonné ta maman. Non, je ne t'ai pas abandonné. Maman. Comment est-ce que je peux t'abandonner? Non, papa. Nako permettre nyonso sauf keba otevinayo. Tu sais quoi? Ngai soki yo zate, ma vie n'a pas de sens. Soki yo zale lote ngana ebite so na ozala wapi. Papa, naza Naomi bale misatu te. Ozaka ka moko lisu moko nanga, je te rappelle. Peut-être yo bossa na ngo kantia lo kwa net on dirait. Non maman, ça devient une chanson à chaque fois. Et sa chanson t'écoute. Tout ça maman. Écoute ta maman. Bakuluna, ba criminel, bazali banda na ba héros zonga. Et ko sala nga pasi mwana nga moko ozwa problème. Nazol bate la bon moina yo. Tu travailles, oui, c'est bien bon. Mais t'as la air zonga. T'as la air, maman, papa. Je suis responsable. Je suis responsable, je suis véhiculé. Quand je finis les boulots, je démarre ma voiture, je rentre directement à la maison. Tu vois? Tranquillise-toi, s'il te plaît. Maman. Tu sais que... Maman, s'il te plaît. Tu sais que ce qui os athées, on appelle la cocouf. Est-ce que tu le sais au moins? Maman. Tu le sais vraiment? S'il te plaît. Si tu ne pas, moi aussi ma vie n'a pas de sens. S'il te plaît, promets-moi une chose que Kozon elle sous tarder. Oui, je te promets, maman. Ok, tu me promets? Promis. Ok, Charité. Comme je t'avais promis que faut notre vélo une secrétaire, la voilà. Réserve. Ah, ok. Réserve. Kandena solo la na yo. Mon fils, il y a un cordon, il y a une entreprise. Il faut trouver mon toit digne de confiance. Ou à coco trahir là, aucun jamais. Et on a mon qui n'a proposé qui yo. Au mon aïe, il n'y a pas mon aïe. Charité. Son c'est péninaï. Tu me l'as dit, hein? Tu la trouves comment? Ben, je vais voir sa capacité. Sinon, mon capacité n'est pas ça là. Et puis, le reste, on verra après. Ok. Donc, tu n'as pas confiance à ta maman? Non, je n'ai pas dit ça. C'est juste que elle est venue pour travailler. Oui. Donc, je vais la voir travailler et puis c'est par là que je vais admirer et voir comment, si elle travaille bien aussi, c'est comment. C'est un peu ça. Bon, réserve. Madame. J'espère bien que au collègue qui moi n'a de quoi tu es capable. En tout cas, je préfère mieux moi j'aime ça, mais c'est que je sache on va décider parce que je sais de quoi je suis capable. À ma place, je suis dans le travail, mon témoignage, je vais ça qui comment est-ce que je travaille ici aussi, je ferai de mon mieux dans ces pays. Ouais, voilà, tu passes demain à 6h30 au bureau. Ah, toi aussi, 16h30. Je dis 6h30, non. C'est pas un problème, madame. Le travail commence à 6h30. Donc tu passes à 6h30 au bureau et tu m'amènes tous les documents au Nansengayo. Et puis le reste, on verra ça au bureau. C'est bon? D'accord, merci. Non, quand tu as ma communauté, s'il te plaît. Yaya. Voilà, je pense que c'est fini déjà. Bon, je peux partir. Pas de problème. C'est bon, merci. J'en ai marre du comportement de maman. J'en ai vraiment marre. Mais comment on mener vie dans la vie? Mais comment est-ce que maman peut mener une vie dure? Je sais pas. Makambo jusqu'à quand où il y a la cabane na bango basi. Ouais, Charles, on est long on a ça. On a camarade no.
tobandi na lelo te oyebi mpona lingako makasi omoni bamama baza bamama baboti biso. Bien sûr que oui. Bayebi mpasi na biso mama akumbi yo pendant 9 mois abimisi yo na mokili okoki oya koyebisa likambo. Oui, c'est vrai eza oyo ezowuta na motema na yo mais pas ke oconvaincre directement ye baza na misu moko emonaka mosika bakoli na bakoko esika moko bapesa bango baexemple ebele tala boye oza mwana moko ya mobali akoki kopesa kaka te nzela directement osala n'importe quoi osala oyo ozolinga. Vous comprenez? Donc maman aza mama donc yo yoka ye zwa pena ta yango yoka ye peut-être onga koyebisoka yango wana. Simbi, j'aime étoile. Je te dis, j'aime étoile. Nalingaka étoile. Aza étoile pour nanga, aza étoile pour na vie nangai. Je l'aime de tout mon cœur. Je ne peux pas me séparer avec elle. Carrément, caraboyer, maman, Bimi Selinga, une fille là, comme mon secrétaire. Est-ce que moi je l'avais demandé de m'amener une secrétaire? Non. Naza libre de faire mon choix. Toi, tu es mon frère, Simil. Si je te fais venir, c'est parce que tu es mon ami de longue date. On a étudié ensemble, tout passé par un moment dur, né malam. Jusqu'à aujourd'hui, tout ça là, toujours là. Quand moi j'ai perdu mon père, tu étais là pour soutenir ma casse, na matin na père Nabiso. Oui, tu as parlé de Bantou, on est des Bantous. Mais mon cher, pas jusqu'à ce point. Je suis libre de faire mon choix. Même les musiciens qui sont comprendre. Même les musiciens qui mikolo, babina filé. C'est compliqué. Tu vois, je suis libre de faire mon choix, mon cher ami. Je suis libre. On est des Bantous. Mais tu oublies la source quand même. Oui, Charité. Tu es vraiment musikati. Nga elo mona ko ebisao lokwa ndeko nanga talakaka. Na lingite opesa mama passe. Zwa vraiment tant ya koyoka mama. Kolinga te mama ti azomi tungisa mana puisque nga nebi mama bien. Na yebi mama bien. Mama zaka mutu moko suse kota to et puis so suse kotie yo moko mutu mona ka passe. Baza mama ba boti biso ba âge déjà bandi ko kende. Zwa tant yoka mama tikele pena temps mais mama ele ya mama tina suka oyeba mama lingi nini mama azo aoluka nini pona lobi na yo tango oyeba nyonso wana ozwi maele ya mama na oya yo moko osangisi yango e opesa nzila mwa malamu. Mais en fait, moi, mon père réserve, Azan et puis Maëlle, elle est intelligente, elle parle bien, elle s'exprime bien aussi. Elle s'exprime bien, elle parle bien français. Bon, Nzambeka mute ba venir à mutu. Bon, na seki pour na candidaté puis na biga yoza kana sengo tout le temps. Bon, na biga za famille. Mais c'est normal, mon cher ami. Bon, totalement bon sima. À venir quand tu ezo bombela biso ba makambo. L'avenir. Oui. Et c'est là aussi, moi, je vous dis toujours que l'avenir nous donnera raison. Oui. Quand vous allez voir que moi, je veux me marier avec Étoile. C'est là que l'avenir va vous donner raison. Nzambeka moi ebi lobi na biso. Voici les côtés dans mon tour. Quand on a souki, on a facilité. Non, ça ni. Si les soins côtés mon tour, moi c'est salité. Na la lina mon tour, no biba gazo dam sana tango ta. Le quoi des sous. Non, ma case yo ranga yanga te yo. Na uti poto na na onde. Le tindika chakalo. Mtwana, ya so ingawa. Ama na mukina tonga pene pesi. Yem da chaki yo. Na te yo vous ka tanga mabe. Kasi folo pas les pompes kitango vite. Aussi bête. J'étais. Il y a pas la kanga qui a un penza. Ce qu'on pompe ya mon. On a le muke surtout. Mais on a surtout quand même pompe mon que ça ni. Et bima non. Tant me coûte mon oro dans ta beki manon que semble pas tous à salité. Bonjour. Yongo no abengo le bobo ma téléphone. Et obongo kangila kanda. Oli boma. Sacha, boni, pas besoin de kanda. On a moi non. Ya mono maman ba on a lengera kiti. Mon fils c'est pas maman. Je suis mon fils. On a moi sinae. Légitime. Officiel. Oui. Boni, qu'on n'importe quoi. Hein?
Je te dis rectification. Nanini. Rectifier ma ramoto le basiko. Tu n'es pas ma femme légitime. Hein? Boniko, Chacha. Eh, maintenant, moi, si on a dit qu'on a légitime, na yo. Tant on a bimé, quand on cherche quoi, moi, si on légitime. Yon légitime, on s'en déni. Donc, officiel, s'en déni. Bagyo, bagyo, na sombe la yéla, bagyo, yote. Officiel, te. Boniko, n'importe quoi. En fait, mon bag, c'est moi qui l'ai acheté, oui. Je n'ai pas besoin d'aller de gauche à droite dans Gangate parce que tu me connais, je ne suis pas quelqu'un qui crie beaucoup, qui parle beaucoup. C'est pour cela que je parle français. Mukola ko sanola na vino ko inanga shashi ko tema kono ate. Awoto na ngulu. Bolinga comme ça qui zengi te pona linga ko na za ko ka ko sanola ote. Mais ngana na lingo kuna mais so banzo deboder na sanolio. En fait, si je suis venu ici, vous voyez tout ce que vous avez fait à la maison. Et c'est pelle c'est maman nangate. Donc le quoi c'est pelle c'est maman nangate. Si mon abino maman nanga gelenga makas pona bino. Et voilà aujourd'hui je viens devant toi. Et ta soeur, si c'est ton amie, si c'est ta cousine, je te l'ai dit, hey, arrête. Arrêtez à toi, la police des à partir de l'élo. Au moment bagwana, Zoa. Tu vois chez moi, ne me plie tes pieds. Ne me cherche plus. Chacha. Dans mon bureau, ne viens plus. Boniko, Chacha. Je te l'ai dit. Nani. Chacha. Dans mon bureau, plus jamais. Ne viens plus. Oh, je ne vais plus te voir là. Non, 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 nani. Et ça la vie. Ozolobana nani Chacha. Yo, le ça combien de zeng. Moi. Ah mais oui, 5 zeng le ça Chacha. Mais détrompe-toi. Détrompe-moi la nuit. Tu te trompes. Je yo nous autres trompé vigilante na yo. Jamais ngala tikola longo sa moi 6e. Dans ma vie, tellement malheur. Tikola longo so 6e dans ma vie nanga. Ozowanga na Chacha. Okosi. Ba mobali nanga. Na sa ko maka munyoso esengeli mwasi mobali basala kanga baboya ngate. On le kanga ka boy. On est pas dans le kanga boy. O boyanga. Nga boyanga te Chacha. Okosi. Na ya. Na telemia. Na pas sur telemia. Na ko benga na ko aventure. Chacha boniko. Zeno. Le bela no bien ka. Le tala. Chacha zera. Na ya ka mula yo yebingai. Bien ka parle. Le bela ndiko no. Ya Chacha zera no. O le Chacha ni no. Yana yo. Ah, comme tu as manqué du respect à ma mère aujourd'hui, tu veux me manquer encore du respect. Maman. Nous sommes été présentés chez maman. Ah, maman, ma bénine. On s'est dit que non, maman, voici, nous sommes les fiancés de Chacha. Chacha. Nini c'est ça mobile nanga. Yebini ngala bête ya ko fier. Yebini ngala pendant ça on a pas poto on est là faire avec la mobile nanga comme les chacha de moi-même. Chacha. Tu as même oublié que c'est Chacha Charité. Charité mobile nanga. Charité. Charité parce que oyebi ozana ba kombono mususu obenga ba Chacha. Chacha pardon. Chacha na bona nga ba yeba ser na chacha sa mobali na nga confirmer ba to yebi. Ser na mai c'est toi qui prends nous les Français alors aussi toi qui tu nous as laissé comme ça. Le cola vous comprendre français. Ndeko na yo. Atia makolo na epana. Na kotia Chacha. Na kotia makolo na nga oza mobali na ngai. Na mobali no. Ah mobali na nga ba ser pix na ngai. Tete botamba na Hollande. Et que yo ça mobile na ye. Ba photo ngana yo. Boniko. Et na Londres. Et que nga confirmé. Oyo fiancé na ye, officiel na ye, règlement na ye, ni on photo Shakira. Boniko. C'est nga tete botemba ko tunda binde se libana on a Chacha. Après bino ML. Ni na ça passer déjà. Ni de pas nos na bino ce que de poste na bino va passer en Hollande. Siko. Moi ça boy. Ta Chacha Keba. Bonjour.
pas là. Non, non. C'est tout. Comprenez que le courant vient de partir tout à l'heure là, donc il fait quand même chaud là. Ben oui, ça se sent. Hein. Sinon, tu vas bien? Ben oui, ça va. Et toi? Moi aussi. Je fais grâce. Eh, Obimite. Vous savez que le week-end? Je croyais que le week-end, donc on tourne à Bani, Candiza. Je sors pas trop. Quelles sont les bonnes nouvelles? J'étais venue voir maman, Rantsaki Azali, mais la couture. Ouais, elle s'est déplacée un peu. Elle a des courses à faire et voilà pourquoi. Moi je suis resté à la maison là. Et celle comme ça, en nuitée? Non, c'est normal, je suis déjà habitué. Quand elle n'est pas là, je reste seul. Ça ne vous dérange pas si je vous tenais compagnie en attendant maman? C'est pas grave, tu es là. Est-ce que vous n'avez pas une fiancée, une copine, soit? Si c'est pas trop m'ingérer de votre vie, je veux savoir. Je ne suis pas fiancé et je ne suis pas aussi marié. Mais j'ai une copine que je vis avec. Je préfère qu'on parle professionnel que d'aller à gauche. Excusez, mais elle est une chanceuse. Hein? Ah bon? Mais oui, avoir un homme qui ne sort pas le week-end, et puis un homme travailleur et bosseur comme vous. C'est une chance dans la vie en tout cas. Rêve à moi, sinon surtout à rêver qu'aux non, mon bal de quoi? Je sais pas. En tout cas, je te félicite. Merci. Si j'ai invité mon boss un jour, anniversaire à camarade, on va juste mon boss vous inviter. C'est ce que je dis, je préfère qu'on reste professionnel que de faire des zizanies. Demain, le dimanche, lundi, hein? Tu travailles le lundi? Oui. Le lundi, on se voit au bureau. Bon, c'était juste vous inviter, c'est aussi un week-end, le week-end prochain. Je suis le bon chemin. Je mérite marcher avec toi tout le jour de ma vie. Merci. Jésus le bon chemin, Jésus le bon chemin, Jésus le bon chemin dans ma vie. Jésus le bon chemin, Jésus le bon chemin, Jésus le bon chemin dans ma vie. Dans ma vie, 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 dans ma vie. Esavalintela solo ya bomoi soko dumelie yoko bikisama yona libota na yo. Oh, yona libota na yo. Nazalaki kati na pasi na magaza nzoto nanga nakoki te. Yo moko za moloko tinga otali singa nzela ya bomoi. Yahweh, Yahweh, nanga, nanga, hello. Yeah, soki yo